Unaona hii makamio yote hii inaingiaka mfraude ke banafanyaka hii mafia yabo na komplisite ya bantu ya kuparke. Hii mambo ifo inaisha, na leo niko namwandikia chef de l'etat tayua hii mambo hii. Par tout le monde, il y a les Kassaïens, il y a les Louba, il y a tout le monde qui sont venus pour construire le Haut-Katanga. Aujourd'hui, vous dites, oh non, les autochtones d'abord, on n'a pas besoin de ces histoires. Sisi wote tuko ba Congolais, sisi wote tuko ba Katange, sisi wote tuko ba Haut-Katange. Hakuna mtu anapita mtu mwingine cha kusema hii province ni yake tu yeye peke yake. Atabo opekisanga na kota permanence, je m'en fous. Na mboko il faut avoir un état de droit. Il faut Kabila kangama na mboko. Mena ye pona koyebisa batu ke babulete ba signature ba nango wana nde Tshisekedi. Na minito Tshisekedi zangai. Ça je le dis. Bote na bino bozwami ebele na Congo démocratique pe libanda ya mboka Congo to pesi bino matondo lelo mokolo ya le 25 septembre 2019 to fungoli basango na biso na information oyo. Donc le belalo 5 points oyo ezali objet ya actualité oyo toyebaki ko retenir en rapport ya maïman soma koleka na mboka Kinshasa pe na République démocratique du Congo. Toko fungola basango na biso na ko signifier que gratuité enseignement na lola bakuna na Katanga bana ba élèves basala qui marche pour na kosenga ete gratuité yango ezala pe effective pe toko signaler que gouvernement a signifié que à Kofuta ba enseignant $245 à partir du mois d'octobre, j'allais dire. Tozu deuxième point ezali Katanga bakangi plus de 15 véhicules citernes o ezali ko bimisa ba minéraux na mboka Congo po kine nango na mboka Zambie kasi mbutu ezali ki na honorable Jean-Claude Muyambo yende ayebaki kofunda pe kokanga bato wana pe komona na parquet ya ville ya Lubumbashi. Na troisième point la tribalisme kaka kuna na Katanga esika wapi un des Congolais ya tribu Moko Songolo ayebaki kozala porté na poste ya ministre mais kasi na ministre provincial kasi et créer problème na ba autochtone basengi te ba longola ye pe ba utaki ko benga na ministre ngo et bilenge ya ba Congolais o bazwami kuna bilenge ya ba province mususu bayebaki kozala marche pona ko senga ete ba originaire ou bien autochtone ya mboka Lubumbashi bayeba ko pesa respect na ba Congolais so pote Congo etongami nde na ba Congolais. Donc, au 4e point, Oizali, fils Mukoko, asengi keba kanga Kabila na makala, pona bango, pona ye fils Mukoko lobi, UDPS est commis parti à ba nouveau riche pe mi yibi, Bokozango avec des images. Donc, on signifie que prophète, ceux qui évangélistes de Tobenga et Bongo, Tchatumba, à KBC, secrétaire général à UDPS Kabouya, pe asengi na UDPS bato sa kamere, pour yende a pesi bango pouvoir. Tokosuki sana affaire 15 millions Bokolanda député Daniel Safou Asengi na Amida Chature ayebako Amida Chature Kamere ayebisa mobali na ye pe azongisa mbongo pour ba yebako réhabiliter hôpital ya Mama Yemo. Na kopesa bino matondo tokofungola basango na biso na ba émission mingi toko lobela makambo Itali Congo tu vas toujours s'unir pour que bako s'abonner massivement na chaîne Abisso pour que ba information boye bako landa ba information et boye bako zala le premier à avoir nos informations. To fongoli masolo na biso na Itali gratuité enseignement ba élève ba bimaki mokolo ya lobi na nzela na ville ya Lubumbashi pona ko senga précisément que ba pesa
promesse ou plus qui bango ya gratuité et bako effectif parce que les peuvent dire que si bana baza kokoto kasi ba enseignant ba kokoto te mais gouvernement ya République démocratique du Congo et promettre ba enseignant à partir ya mois ya octobre oyo bakoyeba kofuta bango mbongo équivaut ya $245 Jacques PC la biso tolanda. Quelqu'un peut parler? Vous revendiquez quoi? C'est pas possible. Voilà pour récupérer les enfants. Merci Jacques. Tozui, deuxième point, Ezali Katanga, plus de 15 camions citernes. Ezali qui kobimisa ba minéraux entre autres ba cobalt, kobimisa ngo na mboka, kolongola ngo na mboka Katanga pour que katsa na mboka Zambie. Et moi na mboka Jean-Claude Mouyambo, ye ayebaki kozala interpellé pe kobengisa. Mituka wana pokende hotelema na parquet bakangaki plus de 15 véhicules wana camion citerne na ba minéraux na kati kasi ye moko pe Mouyambo Jean-Claude alobaki bolanda. Bamama bababa bandu unaona hii makamio yote hii inaingiaka mfraude habari pake kintu huko. Bwana moya alikuwa kunionesha ke banafanyaka hii mafia yabo na komplisite ya bantu ya kuparke. Nilimubisha shamina muonesha mupime ifike paka kuparke tukwe tuone. Yo hii mwe benye munaona procureur moya jana bushiku atoke hapa, jina yake Ponzi. Oh, aina mudevari yenu. Oh, mina muonesha una na haya njo vile beko na tuiba mwi province hii mambo ifo inaisha. Na leo niko na mwandikia chef de l'etat tayua hii mambo hii. Na ule Ponzi tutamsaidia, tutamtosha humu, ana magistrat ngivi. Asante sana. Vous venez de voir vous-même combien de camions on vient de faire arrêter. Et c'est la corruption, la fraude, les vols à ciel ouvert. Ainsi va le Haut-Katanga. Nous devons déboulonner la mafia. La mafia est ici au parquet général de Lubumbashi. Merci.
Tribalisme et bomi mboka, tribalisme eza eloko mabe soki ekoti makanoki te. Wana wapi na mboka Katanga kuna précisément na Lolaba esika wapi ba jeune ba telemaki pona kosenga ete bayeba ko mettre fin na ba pratique ya tribalisme o ezali ko chamboka na mobulu pote l'un des Congolais akomaki ministre provincial na mboka wana kasi bautaki kosenga ete ba autochtone basenga ete bayeba kolongola na poste wana po azali mutu babenga mutu mungine ye aiko hapa kwetu ye ni mutu ngine e na yango nde pesi ba jeune ressortissant o baza kuna na Katanga ba ressortissant ba province pot nyonso bayeba ki kosenga ete bayeba kozala respecter puis kozala considérer parce que Congo ezali ya ba congolais d'origine nyonso. Bolanda. Suite à un cas de tribalisme enregistré à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où Pichizonde a été limogé au poste du DIRCAB suite à une pression faite par les associations socio-culturelles Saint-Pierre et Luanzolo Mikuba, et qui ont qualifié Pichizonde de Wainje, qui veut juste dire non originaire. Voilà un point parmi tant d'autres qui a poussé aux jeunes de toutes les provinces vivant en Lubumbashi d'organiser une série de manifestations dénommées TOM, qui rassemblerait au mouvement des Gilets jaunes en France. Notre objectif, vous voyez, les jeunes sont derrière nous. Nous refusons le tribalisme. C'est ça notre objectif. On est au combat du tribalisme. Le Haut-Katanga était construit, les grands Katanga a été construit par tout le monde. Il y a les Kassaïens, il y a les Louba, il y a tout le monde qui sont venus pour construire le Haut-Katanga. Aujourd'hui, vous dites, oh non, les autochtones d'abord, on n'a pas besoin de ces histoires. On a besoin des Katanga unis. Katanga, Kabinda, Mulamba, Kasai, Amaru Benga, Walitukana Mwinyo, Muchuchuela, la minute de boy tribalisme na Lubumbashi. Parce que Lubumbashi est encore la plus de Nyonso. La marche d'aujourd'hui est partie de l'avenue Upemba dans la commune de Katouba, passant par toutes les communes de Lubumbashi pour chuter au siège de la société civile pour amener le message. Et l'abbé Fortuna promet de parvenir le message à tous les niveaux. Il qualifie le tribalisme d'une antivaleur. Toute la société civile, hivi mnakuwa officiellement kwetu bashi société civile tunakombattre ile wanasema ma antivaleur. Tunakombattre tribalisme parce que tunafamia kama le président Félix Tshisekedi yeye bari muvote juu ya kusema ni garant wa paix. Sisi wote tuko ba Congolais, sisi wote tuko ba Katange, sisi wote tuko ba Haut-Katange. Hakuna mtu anapita mtu mwingine juu ya kusema hii province ni yake tu yeye peke yake. Na sisi na hii message mnakuwa nayo tutaifikisha kubakubwa. Les associations socio-culturelles citées si haut promettent de faire la même action qu'elles ont faite au Parlement du Haut-Katanga dans toutes les entreprises et les services étatiques et para-étatiques, chasser les Bainje et mettre les bandani. Ce qui serait une façon de cracher sur les discours du chef de l'État dans lequel il s'est attelé sur la lutte contre le tribalisme et l'éradiquer sur toute l'étendue de la RDC. Et les soucis majeurs de Félix Antoine Tshisekedi est de voir le Congolais uni pour un bon changement. Il faut noter ici que si cette situation persiste, ça pourrait créer une guerre civile. Fils Mukoko ye auti kosenga na Félix Antoine Tshilombo ayeba kokanga Kabila pe kokotisa ye na prison ya Makala bokoyeba ke le 19 auti kolekanizalaki mokolo monene milulu salemaki pona ko fêter 3 ans pas ko fêter mais ko commémorer 3 ans ya ba congolais mingi bayebaki kokufa pona kosenga juste na Kabila ke atika pouvoir na yango IDPS ayebaki kobungisa ba bilenge ebele pona kosenga ete bayeba kozala remise na bato na bango fils moko asengi bakanga Kabila mais kasi bolanda pe mo fils moko alobi que ba nouveau riche o bazali nde miyibi ba ko servir ba ambition politique ya ba jeune ya IDPS bolanda régime totangisa makila ana mboko ata bopekisanga na kota permanence je m'en fous
Na mboko il faut avoir un état de droit. Il faut Kabila kangama na mboko. Ça je le dis, je ne mâche pas les mots. L'ennemi du peuple congolais, c'est Kabila. Kabila ok CPIT. Barokange na makala. Mais bato basi batondi na pouvoir. Yo mona ba la suba mort. La fille aînée de l'opposition devait célébrer cette journée. Togoya na ba MLPT. Le lobo bo sanya bo permis banini. Po botie ba choko ba mekako. Votre Bino pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou Wabasango. Et tout Bino, Bolandi, Bolam. Le nom des martyrs là, c'est écrit dans Oba Benga et Paliaou Marcel dans le pédestal. Et ça écrit dans Oba Bengi Erotika Akobungate na Congo. Et moi je suis là pour défendre Oba Bengi la cause juste. Na respecta quand même Akasi. Aza parmi bateau bazomona ke ngande Tshisekedi dans le Nouveau Testament. Après ça une invitation officielle. Pour amoni ke ngana zolanda idéologie les pères. Mais na ye pour na koyebisa batu ke ba boulete ba signature ba nango wana nde Tshisekedi. Na minito Tshisekedi zangai. Ça je le dis. On est là pour pleurer, on ne pleure pas les martyrs. Mais to glorifier bango pour bapesa makila na bango. Régime eza na droit erreur te. Régime to tangisa makila ana mboko yo. Soki nga bato bazo kanisa osala nga mabe ba okokanga te. Eza pona o balobi. Naza protéger na bassin ya ba martyr. Je pense à Rossi, je pense à Thérèse, je pense à Serge Boukassa, je pense à Eva Makota. Tout le monde, les gens qui sont tombés là. Et ça a l'air terrible. Et ça a l'air terrible. Nous avons raté la mort parce que Dieu voulait qu'on puisse voir ce gouvernement. Mais nous voyons ce gouvernement. Les gens veulent nous amener la routine. Là, on ne va pas accepter. Atabo Pekisanga la quota permanente, je m'en fous. J'amènerai cette révolution démocratique. Pour que Tshisekedi, son âme repose en paix, Namboko, il faut avoir un état de droit. Il faut Kabila Kangama Namboko. Ça, je le dis, je ne mâche pas les mots. L'ennemi du peuple congolais, c'est Kabila. Kabila ok CPIT barokange na makala. Babilo kwa na coalition na bango etalingata. Ba maintenant sozo sa ngana kufa kala na zela na pole. Na banga de l'autre côté. Kabila sera arrêté ici. Na bande kono ba la so ba 5e langue nationale. Et alors en Mboko. On était aujourd'hui pour penser à nos martyrs. Je suis le gardien du temple. Je suis le seigneur de la rue. Aujourd'hui, nous avons une orientation. Bato bomona na IDPS na baza ba combattant. Les bisoto zalara bango bazalaka ti. Bazunde ba signature ba mona neti ba sala pendant 5 ans ba sala kasi. Ngana vanga batikande ko torturer ngai moralement pour na céder. Le problème est ali journée à l'élo normalement le parti au babengi. La fille aînée de l'opposition devait célébrer cette journée. Togoya na ba MLPT. O ba e wana bato batika na logique à Tshisekedi. Ngana na kamoro na mutu na hôpital mais na kitiao. C'est par honneur. Mais bato basi batondi na pouvoir. Yo mona ba le la suba mort. Bazana tina ba mort. Quand vous lancez le mot donc les jeunes Sababima Nanzena Bakoufa. Évangéliste Tchatumba, il y a Zalaka Mingi na poto Mikula comme on a Kinshasa protecteur. Il y a idéologie les caméristes et Aouti Kolobanini. A Sengi na Kabuya CG ya UDPS Ayebako Pekisa.
ba mbwa na ye na maloba oyo alobaki yango wana ayeba kopekisa bana na ye ya UDPS batika kosape honneur ya Vital Kamerhe elwaka ningini oyo apesaki bango UDPS pouvoir. Mais c'est Kabuya bambwa na bino bokanga bango monoko ba toucher na personnage te oyo a sacrifié vie na yeke lelo IDPS a pris 37 ans ya passe mutu nyonso yibike IDPS eza 37 ans ya passe ya konyo koma banyoko mi bazo pouvoir ata mokolo moko te tondimi biso INC avec Vital Kamerhe à la pointe tozonga sima ozamona liboso zobokonzi mais ils ont dit faiblesse té ils ont dit lâcheté té ils ont dit jeu politique mais ceux qui nous ont respecté yango té bozo ko banda ko finga les individus les indigènes qui ne sont pas à la taille de Vital Kamerhe qui a un parti politique qui a des enfants qui a des héritiers spirituels comme Tchatumba qui existe et qui parle vous permettrez à l'insulter na moi baton sur ce côté là il structure moko ya IDPS te ezeli ko kanga bambo mon côté soki Kamerhe ibi mbongo tous de la justice ba que papa monsieur Numbi alobi que muto alobi kambo yote ni ambie ni amal botika justice vous faites fuite en avance pourquoi IDPS na sengi na bino boyebi monoko ya Tchatumba bokoya kolela moi je m'en fous quand vous détruisez une vision Congo fort et prospère au cœur de l'Afrique vous voulez détruire cette vision alors c'est les Congolais que vous détruisez ça serait sans pitié nous sommes tous à la présidence na sengi na bino IDPS botika Vital Kamerhe asalaka na bamibi professionnel ya mbongo bato so ebike bato bayiba kambongo bakomo na bango boye Vital Kamerhe bakanga yata mukolo moko na muyibi te mukolo moko te Vital Kamerhe a été accusé du vol en face de lui beaucoup de ses adversaires et de ses ennemis il n'a jamais été accusé de vol Vital Kamerhe le loto moni assemblée nationale les administratifs de l'assemblée bakeko couronné que ce monsieur Azadik un véritable président de la depuis parlement congolais bandi n'a pas besoin président ya boyete baza administratif il y a administration il y a Tshisekedi du président bande ko ya IDPS vous voulez le feu bande ko ya IDPS vous voulez les chaos mais ce qui bolingi fait bolingi chaos alors vous serez responsable de ce que vous voulez faire. Puisque Ngai Tchatumba, quand je m'allume, c'est sans pitié, c'est sans... Je n'ai peur de personne, puisque vous êtes en train de détruire un innocent. Tous de la justice. Mais, ministère au caméra sala, Moussa au caméra sala n'ambokoyo. C'est pas quand caméra mouibi place ni. Tokosu qui s'apasse dans la biso na affaire 15 millions, Bolanda Ndenge député Daniel Safou Asengi na maman Amida. Kamerhe aiba koyebisa na molonga ni na ye Vital Kamerhe azongisa mbongo même ata équivalent à 10 millions pour te baiba ko réhabiliter maman yemo tokosuki sabasa na biso nango. C'est la prophétie de William Branham. Ce sont les femmes qui vont demain diriger le monde et le Congo. Yamona sengi na maman Mida soki omona ki 15 millions ango benga biso loba papa wana trahison pa mobali na trahison te asungi mboka 15 millions zalia soki neti mama Mida bengi biso Daniel Safwa na yoki makambo 15 millions na mona ki yango metikali 10 millions la pesi biso to bongisi mama yemo tala boni bakobika siko ya Mida kokoma nani akomi Paul akomi Mwinda akomi Jeanne d'Arc tala mwasi oyo abimisaka ki muyiba mobali ne na Paul na 2023 to voter la biso Mida akomi présidente vieux Faoul oyo kakata kazo la point 2029 hein et kumbakaza na pointe olandi ngai bino bas tokomi na suka ya solo na pesi bino matondo mingi bozalaki ebelia pour na biso merci na Jacques Ngeleza oyo azalaki na sima ya caméra pe na pesi matondo mingi na bino so bozui opportunité ko na biso kasi tokosenga na bino boye ba ko s'abonner
massivement na kati ya chaîne abiso. Nous ne sommes qu'au début. Makamamala moza koya dans l'avenir. Bopis abiso chance ya koba koyoka abiso. Partagez nos vidéos. Vous avez des images à nous envoyer. Envoyez-nous parce que Congo Télévision ezalinde esika wapi bana Congo ya K, Congo ya CT, Congo ya K. O ezali Congo. Utabakoko na biso. Congo ande ezali Congo toko défendre botongo midi pourquoi petokoloba parce que chaîne abiso Congo TV ezali Congo et Sengo TV ezali chaîne oyo eye kolobela ko sensibiliser pe ko pesa information mais kasi pe na mo ko divertir moke matondo mboka bino. Merci mingi.